Eseka oye! Eseka oye! Po bana nkamba bazalia wanajisi wazana musana. Luna wombe? DKS oye! DKS oye! DKS oye! Papa Simon Kimba Mkiangani oye! Papa Simon Kimba Mkiangani oye! Papa Simon Kimba Mkiangani oye! Kusimba kumeka yankele onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu bino bato ya technicien ICT ki wazana liloba ou bino boloba kite peut-être ba peut-être liloba te bolobi te. Merci papa na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Liloba liboso ezali papa biso ba technicien ba membre ICT ki tokoyaka na ba fête ndenge mokonzi na biso ya transport alobaki mokolo ya lobby pambate biso ICT ki to lokola tosala kobinisa na secret o ezala mituka yango wana toza a collaboration na département de transport ndenge mokonzi ya transport alobaki lobby ete makambo o to vandeli lelo yambo esalema bato ya liboso bayebaka yango ezalaka ba mama Mikala Mandombe na date ya le 29 juillet 1952 mutu ya mibale ye moko papa Diangenda Kuntima na date ya le 15 novembre 1952 na ndako papa Kinyoko Alphonse kasi bato ya misatu bayebaki yango ezalaki biso ba chauffeur to biso ba technicien pambate papa Jean Kalamvwila azalaki en même temps photographe en même temps technicien en même temps conducteur ya papa Fumalongo papa Diangenda Kuntima nde tango wana biso tozalaki inclus na kati ya likambo oyo nde na sima ya biso ko commettre accident nde bandeko na biso ba minganga pe ba pharmacien ba ye kozala a collaboration na biso nde tina wana papa ezalaki biso kotala ete tango molai tobandaki kosala ndeti kokota pezana makambo oyo te kasi wuta mokolo le 29 juillet 2023 oyebisaki biso ete awa boye toye komilakisa elongi toyaki komettre en visibilité mutuka oyo papa osalelaki accident na nzoto ya papa Fumalongo papa Diangenda Kuntima mutuka wana tomonaki ete deja ebungi lokola totulamusi mutuka ya papa Fumambanza emonani ya accident le 28 septembre toye nango awa na Yerusalem toluki ya papa Fumalongo tomonaki ata trace moko te yango wana tomonaki ete malamu tokota na recherche ya koluka ba photo ya camion oyo papa Fumalongo asalelaka accident koluka ba témoin oyo bazalaka na accident ya papa Fumalongo nde tomemamaki kino koluka papa libre na Brazzaville ye pe apesaki biso ndambo ya information nde toyaki kosala mise en visibilité na ba camion pe na histoire pe na ba photo ya ba témoin oyo bazalaka na accident wana yango wana toyebaki ete 2024 lokola ezali année oyo tobandeli ya zero tokoki kotikala nsima te mpo na information ya koinforme bandeko bamoni biso compliqué pamba te tolati bilamba eza na elongi ya papa Dialungana bamoni mpe tozali na banderole eza na elongi ya papa Dialungana banderole ezali na elongi ya papa Dialungana ezali photo oyo ezolakisa 60e anniversaire ya papa Dialungana wuta asala accident na Mankima papa opesaki biso mokumba wana wuta le 22 mars tokendaki kosala recherche na mboka Kasangulu tokendaki na village Fuma na territoire ya Kasangulu na district ya Katarak no ya Lukaya nde sika wale kende komona na ete wuta le 10 juin 1964 papa Fumambanza osalaka accident na nzoto ya papa Dialungana Kiangani
biso opesaki biso mokumba tokendaki le 10 juin toyaki komettre yango en visibilité na lingomba mpe tokotisi bafoto na musée mpo ete ntango nyonso bato bakobanda kokotaka kuna batangaka histoire ya accident na yo ya liboso na mboka Lukaya. Yango wana papa mosala opesi biso ezali ya pasi, kasi toza na elikya ete okoakompagne biso na oyo nyonso etikali, pamba te nsima ya lobi ezalaki bongo mardi na rencontre ya la jeunesse oyebisaki lingomba ete ozokaka na motu yo mpe osalaka accident. Papa André Mbenza Kiangani ozokaka na motu, papa Fuma Mbanza asalaka accident azokaka na motu, papa Fuma Longo asalaka accident azokaka na motu, papa Kisolokele Lokelo Charles Daniel asalaka accident azokaka na motu. Ezali mokumbo pesi na biso bana na yo ya iseteki tozwi acte de recherche ya kobanda nanu kosala recherche ya accident oyo yo moko osalaka na mboka na pita penepene ya mboka Kidima wapi pa ezali bongo kouta mwanda mpona kokoma boma. Papa afongolele biso nzela mpo ete tokoka kosala oyo yo otindi biso. Nzambe na biso eloko mosusu tokoki kosenga epai na yo ezali te makasi ya molimo mpe mayele oyo ezali motu ezali sagesse mpe intelligence spirituelle mpo ete tokoka kotambola na yango elongo okoka kokanisela biso okanisela mpe baye oyo bakosungaka biso mpona kosala mosala oyo. Le 29 juillet 2023 oyebisaki biso ete to rappele bayaya na biso eseka pamba te bango nde bana liboso. Yango wana omoni na kati ya lisanga na biso eseteki tozwi batemoin ya eseka tokotisi bango na kati toyaki na bango mpo toyebaki ke likambo ekobima. Yango wana papa tolingi koyoka mongongo na yo oprécise biso olamusa biso mpe oconduire biso lokola elingi bino kasi elingi biso te na nkombo na tata mwana mpe tata molimo santu. ntango totindi bino olobaki ke bozwaki batrace ya famille ya chauffeur oyo akumbaka motuka wana oyo batutanaka oyo autaka Angola, bosalaki barecherche. Tokontinaki barecherche mpona koluka koyeba histoire ya accident ya papa Fuma Longo na Lukulu ndenge nini angolais na mutuka azalaki te me na histoire angolais akomi pamba te tomonaki papa Owantula Mathieu azali neveu ya papa Nsomi David bango mibale bazali ba Brazzavillois. Tomoni papa Ntende Félicien oyo azalaki bongo conseil général na Matadi azali bongo congolais ya ngambo na biso. Tomoni papa Jean Kalamvuila azali bongo technicien congolais ya ngambo na biso. Kasi na histoire wana emonani ete batémoin mine oyo bazalaki, kasi angolais abimi na histoire wana abimaki ndenge nini ezalaki na motuka ya monene oyo papa akendaki kotutana na yango, motuka oyo babengaki Comiac oyo ezalaki na chauffeur na yango azalaki angolais kombo na ye papa Alfonso azali moto ya Wige. Malgré tokutanaki na famille na ye te mais grâce ya papa libre ye nde apesaki biso bainformation wana ya kozwa même plaque d'immatriculation ya motuka wana ya kozwa kombo ya chauffeur mpe mokolo motuka wana azalaki mondele mais azalaki mondele ya portugais. Yango wana nde papa tozwelaki ye batrace ya chauffeur wana papa Alfonso moto ya province ya Wige. Nsima nde bayaki kobenda motuka yango batiaki yango na STA na Mbanzangu ezalaki bongo papa bagaragiste wana mpe garage wana tikino lelo oyo ezali bango mpe soki nabosani te balobaki yeki te oyo azalaki bamekanisie na garage wana bazali bango mpe balakisaki misapi malgré ke na perdre de vie bato yango soki babimbelaki wapi po ndenge histoire eza kokende mingi babandi kose rappele baza kose présente. Na nguya na bino papa bopesa bamécanicien wana opportunité ya kobimisa même bapièce même baportière même bandambo ya biteni ya motuka wana po ete ekoka koya awa na Yerusalem po ezala accompagné na bafoto oyo biso tosalaki papa. Portière ezalaki awa, portière moko ezalaki awa nayebi te soki enuni bapapa kiangi bakoki koyeba soki portière wana soki batiaki yango soki baza koyoka biso soki portière yango ezali ndenge toza koloba boye babimisa yango po ebandaki kozala nango wana portière moko kaka. BKS oye! Bapharmacien oye! Batechnicien oye! Ya solo ezali journée na lelo ya carnaval ndenge tozalaka libanda nde tokobimisaka mwa makambo oyo mabombami ya bapapa
Année passée, tango toyaki totiaki message ya papa Diangenda. Ye na message na ye papa Diangenda alobaki na biso baminganga. Biso ba pharmacien bazotanga biso pe kaka na mulongo ya minganga. Pamba te un pharmacien faut azala pe la notion ya médecine. Ça des fois moto aye kosomba kisi ayebi mode d'emploi te nde akoki kotuna yo ndenge bamelaka kisi yango wana fo ozala na banotion eza boye te oza mpe na banotion oyo etali ya kimonganga yango papa Fumalongo papa Diangenda kontima na message na ye ya année passée ye alobaki boye bo travailler ensemble na ye papa Diangenda dino baminganga eza boye te bo travailler ensemble na ye entre eux donc tozali na mokumba moko ya makasi biso baminganga ye alobaki boye ye aza na amour ya kobikisa milimo ya bato ye azali na amour nyonso ya kobikisa milimo ya bato e asengi biso baminganga tozala na amour ya kobikisa banzoto ya bato biso baminganga tozala na amour wana papa Diangenda oyo ye azali na yango ya kobikisa banzoto ya bato e ye grand devoir amour ya kobikisa milimo ya bato philosophie wana eza makasi eza makasi lobana na papa directeur lingi olobani lobakasi na kombo ya tata ya mwana pe ata Molimo Santu nazomeka kokanisa yango ti sika siko bozoloba papa me ezoya nanu te me na oyo tokoki koloba biso baminganga nyonso tokosala ezali tata Nzambe nde moto akofongola biso tokopesa oyo etali soin na oyo nyonso toyekola na oyo nyonso toyebi na motema moko amour wana yango nde ifo tozala na yango kogarder secret professionnel ezali mpe très important pour que malade apesa confiance ozwa ye lokola ndeko oyo ya yo même si oyebi ye te papa nakanisi oyo nga nakoki koloba yango wana na kombo ya tata mwana peta Molimo Santu okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu papa Nzambe apesa biso mibeko 10 commandements kolo Yesu na ntango na ye aye koloba oyo eleki nyonso bolingo na moya lelo borégime bible nyonso epesi biso bolingo mibeko misala eloko ya liboso elobi bolingo ceci exprime d'abord l'amour sans amour papa eloko bokosalama kitoko eza te sans amour Nzambe pe moi ya participer na makambo na yo eza te. Donc dans un premier lieu, comme vous l'avez dit, il a dit ça du Polo Yesu que nouveau commandement. Ce n'est pas un nouveau commandement, mais du moins oyo ya sengaki bolingo na biso banso. Oko sala likambo soki bolingo eza te oko réussir te. Du moins c'est ce que je pense. Comme moi tata moi pe mon enfant. Merci Nzambe nanga kopesa maloba ndenge deuxième intervenant awuti koloba yango
na banza okolo yesu ntango ye ayaki alobaki bien aye nde kosima nte mibeko ya koko moïse na makambo mibale me tozwi kaka oyo ya mibale esika ye alobelaki linga moninga na yo ndenge omilingaka yo moko, c'est-à-dire na bandeko na biso baminganga ntango maladi aye zwa maladi wana lokola bokono yango eza na propre nzoto na yo nde zala na amour lokola ozali kopesa soin na propre nzoto na yo na banza papa mwa moke ngai nakokaki kobakisa nde yango wa DKS oye! DKS oye! Tolandi to tolandi te. Me na likambo wana bato baza na difficulté makasi ezali nde bapharmacie. Biso baminganga c'est vrai amour wana ezali me luka sikoyo bakisi oyo yo moko munganga oza nango bon osoigne mbala moko malade même soki malade aza na mbongo te soki aza na yango osoigne ye opesi ye tout d'abord la soin primaire oyo na kisi oza na yango me okopesa ordonnance wana ekokendi mpe banani bapharmacien siko bapharmacien toyokaka mingi badonneur de sang moto aza na pasi kuna yo oza na kisi oyo ekokozongisa makila noki na moto wana po akufa te donc akomi na porte ya kokufa donc sikoyo soki azwi kaka makila molimo wana ezongi sikoyo pharmacien moto wana aza na mbongo te okopesa te okopesa te toyokana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu motuna papa atuni ezali bose jete fleur te po toyebi baka ekoti na hôpital mbongo eza te borejete yango tozali na mbanza esika ya bule mosantu papa ozali kati ya koyeba tosalisaka bavolontaire bauti makuti mama yoza volontaire okeno papa nakokoma papa ndenge nini tozwi bakisi topesa papa biloko okolia tozwaka topesaka toza na mbanzi koloba lokuta te merci beaucoup me na compte ya makila tozwa nanu moto aye kosenga lisalisi ya makila te même soki ye hôpital soki boyokana ezali bapharmacien toza na bakisi ya makila te tokopesa nous devons travailler en collaboration bato babude yo papa okobunde nazwi exemple kaka ya bavolontaire ya makuti na nini baza kati boyi mais soki ke en général bapharmacie nyonso basalaka te atake mokonzi na bango nasengi bolimbisi me tosalaka na kimbangisme oye oui papa na kombo tata mwana pe tango ni mosantu papa napesa éclaircissement moke na oyo ndeko alobi sur le plan ya organisation ya ministère ya santé moto soka ye na hôpital il faut bobanda kozwa ye nano en charge le reste après mais na oyo etali pharmacie toza na deux organisations pharmacie ya externe
oyo neti bango baza ba officine ya libanda na ba pharmacie ya kati ya institution interne oyo eza ya hôpital nde yango na betelaka se te ere nyonso na département ndakisa na Kimbanzeke soki malade aye ya liboso bazwa malade wana ba prendre en charge même soki makila ya rivaka papa na koti na service moko neti pédiatrie ezaka makambo mingi na moni mwana aza na anémie nakendaka ngai moko ti na laboratoire na zwi makila baye kotransfuse mwana wana donc bapharmacien oyo batravaillaka na hôpital bamédecin directeur il faut amour wana ezala donc tant que mutu aye na hôpital la première des choses c'est de le prendre en charge parce que biso musala tosalelaka ezali oyo bakopa bapesa biso ya kowelela milimo ya bato ya kosunga mpo mutu akufa te mais soki aye tobandi kosenga nano mbongo urgence eza ya makila mutu wana akokufa alors collaboration na bandeko ba pharmacie externe kaka ndenge alobi eza pe possible il se peut que pharmacie ya hôpital eza coincé par rapport ba produit eza te mais boyebi ke bandeko na biso baza na ba officine na libanda boza na tel produit baza na tel produit boza na posa na yango bo contacter bango bakoki kotindela bino ba produit wana pour que ba malade bafuta après mais ya pasi lisusu papa ba malade yango tosungaka mais suka eloko eza te bamisusu bazosote bamire papa bazokende na suki swala na koba tata petre molimo santo amen. Merci. Esika wana na biso baminganga na biso bapharmacien na biso bamalade tozala kaka na conscience wana sinon félicitations na bino baminganga mpo toyokaka sango bozwali koya kose prendre ke na des fois na prime bazopesa bino 3000 francs ezali Kimbangisme oye kasi bamisusu mpe esika mosusu nazoyoka eke leta mpe aza kobongisa azobongisela biso mpe baprime eza boye oui alors oui Kimbangisme oye merci nzambe na biso na kombo tata petre molimo santu papa nalingi napesa éclaircissement moke na place wana na esika ya bamédecin directeur la plupart ya batravailleur toza na bango oyo toprivilégiaka liboso eza bakimbangiste dossier soki eye tolekisaka yango moto bana mosala papa baza ebele tozwi ndakisa ya Kasavu par exemple baza plus de 150 médecins bozo travailler même si rendement est coté tant que bozo mbongo wana bo diviser yango par rapport à clé de répartition boza nango et kozala kaka mokie yango papa tozonga epai na bino pour que bosunga biso pour bazwa ba prime de risque na ba salaire ya l'état parce que yango nde ezali base ya travailleur nyonso. Papa na organisation ya ministère ya santé normalement prime locale oyo efuta baka na hôpital bakoki kofuta ngo te ezali mbongo oyo tango ezokota l'état aya azwa yango atia yango na trésor public mais l'état asalaka ngo te parce que la majorité ya ba agent baza ba NU baza non primé baza na salaire te mais tokokoma tina esika wana place bazulaka mwa ba 3000 5000 10000 francs wana l'état soki a s'organiser akobanda kopesa ba fonctionnement ya hôpital na fonctionnement wana bazolongola ba prime locale misusu ezokende na ba intrant o basombaka basombelaka biloko oyo basalelaka musala donc bandeko na biso papa il faut bazala na patience ba o bazala na prime te ba o basi bazala prime bozosunga biso makasi mingi bazwi ba prime mingi bazwi ba salaire ya l'état tozo continuer ko enfoncer toti ko kotisa liste papa il y a 100 personnes dans un premier temps pour la mécanisation ba ebisinga inazela muke tozo kotisa sous liste il y a 455 personnes pour la commission d'affectation nyonso tu wana tozo bunda pour que mutu nyonso azwa prime ya l'état
tozobunda misusu mpe bazoya kobakisama papa soki bino botindeli biso l'état atindeli biso tokoki koboya te parce que l'état mpe asalela biso barecommandation bovandi kaka boye bomoni bacommission d'affectation eye ya l'état comme totravaillaka en collaboration na l'état par rapport ya contrat oyo toza na yango tozwaka bango mpe totie bango na service na soki wana nakoma tata mwana mpe tamoni mosantu. Merci, topesi bino félicitations bino bakonzi makambo nyonso wana etali bino bakonzi bolandelaka manso wana oyo mpe baminganga bazosala bamonaka meme ke bazozwa mwa eloko oyo bakoki kobika na yango na ntango wana papa Diangenda bayebisaka ye boye mpona nini osali bahôpitaux yo oza bakasi nyonso ya kobikisa motu nyonso na molimo. Papa Diangenda alobaki ete na kala bangungi bazalaka te me na mayele mabe ya satan ndenge asengana okotaka bisika nyonso bangungi eyi yango ezosala bato mpasi ba malaria incurable ozomela kire na kala soko omeli kaka kinini peut-être kuti 3 ans 4 ans osanti osi maladi te oyo ya malaria mais sikoyo à peine une semaine osali rechute mpona nini satan akayi kolandela batifoyide yebanaka te kaka yo yebana kaka sikoyo nyonso wana c'est satanique mais sikoyo nzambe mpe azokopesa kaka mayele na biso baminganga yango papa Diangenda alobaki ete bosala confiance ominganga pai na ye bosala na amour wana ya kosoigne banzoto ya bato mingi nake epai ya papa nakokende so hôpital te kende nzambe ase abongisi na molimo omona osali baexamen plusieurs fois obebisi mbongo maladi na nzota motu emonanaka te kasaka ozwi kaka priere okei ka mbala moko maladi emonani baswani yango papa Diangenda alobaki ndenge wana tokotia maloba na ye oyo ya lukulu moke tokozwa kaka 8 minutes baporte nde yango wana ezalaka na motuka wana tala kaka kalite ya baporte wana eza ya kala donc toza na chance ke toye komona yango lisusu bino batechnicien eloko bokosala bosoigne baporte yango wana borendre yango forme ya bien comme ça ezala souvenir na ntina accident ya lelo ya le 29 juillet na 1958. Oui, papa. Merci papa mpona motuka oyo toni topesa nkombo na yango mpe plaque d'immatriculation na yango mpe lolenge nini esombamelaka. Motuka oyo ezali voiture marque ya Ford, série na yango ezali Mont, type na yango ezali américaine, plaque d'immatriculation na yango ezalaka C42 78 4 nde yango papa Kumalongo asombaka yango soki nazali na bonne mémoire asombaka yango na 1953 asombaka yango na montant ya 120 000 francs na époque wana ezalaki 120 000 francs belge ou bien nini bande kobenga yango papa nde nayebi te yango wana nyonso eza epai na bino nde bokoki koprécise biso. Mutuka oyo papa asalelaka accident yango oyo baportiere na yango oyo mutuka yango bozomona na photo awa ezali photo makambo oyo tokomi na likolo ezali église de IGCSK, département des transports, union des conducteurs et techniciens Kimbanguiste. Na se na yango elandi phrase muke elobi ete promesse promise en 1952, promesse réalisée en 1958. Mardi 29 juillet 1958 à 7h du matin. Lukulu. Tomoni chiffre 2 na chiffre 5 ezoko signifie ete likambo ezosalema na recherche ya basava bazali banani ntango tozwaki indépendance na 1960 papa Diangenda apréveniraki 40 sava oyo alingaki abimisa baakompagne gouvernement. Vi ya troisième question ezalaki mal répondu nde esalaki ete tokota lisusu na procédure ya kozela indépendance spirituelle po ete tokoka basava bakoka koséparetre bakoka koapparaître
mpona kosala mosala na bango ndenge tobandi kosala mosala lelo. Kasi depuis 1950 60 oyo tozwa indépendance, première savant noir ayaki kobima na 1978 ezalaki bongo papa Wabela de Pai David oyo atika biso. Ye nde première savant noir oyo azalaki na ordre ya papa Fumambanza na ordre ya papa Fumalongo. Nde na biso lokola mosala tozali kosala papa ayebisi biso ete tozali basava yango wana tobazali tozosala mosala oyo kobatela bachiffre ya première savant noir kopresente yango na baaction nyonso oyo biso tozali kosala. Tina wana voiture portière oyo ezali deux portières ya côté droite, portière oyo ezali portière avant. Papa Mwalongo avandaki na liboso pamba te azalaki accompagné na 4 personnes et 3 personnes wana bavandaki na sima. Papa Mwalongo na liboso, papa Jean Kalamvwila na côté oyo ya chauffeur. Nde tango batutanaki nde bomoni fracture eza makasi na côté ya paraprise. Paraprise nde epanzanaki makasi na toiture eye kosuka na elongi ya papa Mwalongo eleki voire même elongi ya papa Mwalongo na papa Jean Kalamvwila epasoli bango eke ko compresser papa Ovantula Mathieu, papa Nsomi David na papa Tende Félicien. Nde esika wana esalemelaki. Nde bomoni bilongi na likolo ezali kolakisa biso ete papa Simon Kimbangu asakrifiyaki papa Diangenga na koloba ete nkolo Yesu asengi ngai bosenga ete yo kende na tiela kotala kulutu na yo kasi okokufa. Awa okokufa esengeli kaka okende po soki okei te yo na ngai tokoyokana te. Nde tomoni papa Simon Kimbangu apesi papa Diangenda mission, papa Diangenda azokende pa ya papa Kisolokele. Nde tomoni na se motuka epanzani. Nde ba témoin wana ba papa Jean Kalamvwila bango nde bazali à côté. Merci. Ba papa Kisolokele na papa Diangenda. Na tango wana bazalaki na boma tichela baarchive nyonso makambo nyonso oyo ebandaki komonana mpe kosalema soki bazwi batindi awa na papa Fumambanza papa Dialunganaki angani abomba voire même na mikanda oyo baprêtre belge babandaki kokomela papa Kisolokele mikanda wana soki papa Kisolokele atangi atindi pa papa Fumambanza abomba oyo lisolo tokoyoka kete ntango ke na mosala pantalo mosusu otindaka na mboka po toyebi te mokolo nini epaka ekoya biso nyonso tokimeli na mboka bapapa mpe basalaka bavalise na bango na bamama batindaka awa na nkamba epa papa Fumambanza abomba biloko nyonso wana kino lelo oyo ezali papa Fumambanza atikaki koyebisa biso tobomba ngo malamu ata bilamba ekokoma poussière tobomba kaka na position wana ezali donc biloko nyonso wana na mikanda tu ezali awa na nkamba ya papa bandaki kosala ndenge wana na 1960 nde lokola epave oyo ezalaka na Mbanza Ngungu na garage ya leta oyo papa yani asalilaka nango accident nde bazwaka baportière oyo nde batindaka awa na nkamba ya papa Fumambanza ozomona yango oyo ndenge ekomeli boye donc heureusement ke batole ya kala ya makasi mpenza banda ebombaka nango ntango nyonso wana papa Fumambanza aza kobombanga esika nyonso deko ezali ati esika lokola si emonani boye bino batechnicien bobongisa yango bien otia yango peinture oyo ezalaka ntango wana ndenge esalaka accident toyokani sika toyoka ye ndenge nini accident oyo esalamaka ye moko papa Diangenda aexplike biso tozwi kaka 8 minutes po towelela mpe ngonga ya kokota na ndako ya Nzambe. Presse. Tokomi tata mwana mpe elimu santo yede bososolo totoni bino butondi bolengo na bino monene oyo bokolakisaka biso maloba tositoki maoyo malungu na kati na mokane ya bomoi oyo epesi biso tata pasteur
tabu soko tokanisi likambo ya mokolo malelo ekusala kama pasi ekusala kabisa pasi na tina nini ndenge papa alobelaki okeyi kasi okenda kukufa na nzela likambo yango ezali monene soko okeyi te ngai na yo moyi te kasi soko okeyi okenda kukufa soko okeyi te ngai na yo tokowokana te kasi soko okeyi okenda kukufa donc na makambo mibale wana nasalela likambo nini namoni malamu nde nakenda kundimaliwa bolingo tata alobi ete nawoki mungongo mwa nzambe mulubi na ngai okokenda kuna na chela pamba te likambo ekozala kuna kasi okokuma lelo na chela te okenda kukufa na nzela me papa olingi nini il faut okenda kaka donc solo vraiment papa olingi kaka ndenge nakenda kukufa mongongo mwa nzambe molubi na ngai kende tata bimaki na lowa na le 29 juillet 52 na 7h ya tongo na 7h ya tongo ya le 29 juillet ngai nasala accident soko okeyi te ngai na yo kookana ezali te mais soko okeyi okenda kokufa donc papa vraiment olingi ngai te ya solo meme ngongo mwa nzambe motindi ngai ya solo liwa ezali eloko moko oyo ya somo biso nyonso soko tomoni moi mwana nyonso soko abutami mpusa na ye ezali ndenge nini ifo akola mutu meme soko akomeli ndenge nini kasi alingi liwa te ngai moko mpe papa alobi ete okenda kokufa na nzela na kimi papa na 1921 ntango amoni mpasi wana koyela ye alobaki mongongo makasi mongongo ya miziki te ya mikro te kasi alobi kuna na ngombe kinsuka na tina na pasi wana ezali koyelaka ye mongongo na ye mookani ti ngombe matadi yango ezali kano te ndenge nini yesu amoni liwa abangi kasi alobi tika te esalama ndenge nzambe alingi bolingo ezali likambo moko ya somo papa alobi na ngai do okende kokufa na nzela me papa vraiment olingi ngai te mutakala mvwela alobi soko nakolobaka ete tokolonga me ye asi ayibi malamu nde tosi tolonga ya solo pamba te yesu akufa asekwi papa somoki mbangu akufa asekwi donc wana nde tosi tolongaki kasi musuni oyo soko tozana maladi tokoluka kisi ya ndenge na ndenge mpo te tozokobikisama kasi soko desizio ya nzambe ese ye tolinga te tokei kaka osuma meme bakisi yango ezala ndenge nini osoko afi tunga boye abiki meme